Feki na mpanzo wana kunela kana ngosoko zoyemba otanga no komba mutu te migombo ya mesente obwaka mutu te ke mutu ya obwaka lombongo na pokopesa mbongo na podium babiloko wana ezalaka te en fait. Na epengle mo le monde kuna mo te ko chrétien na émission de komoko. Parce que ba mo babenga kango festival so nini. Ah oui. Na participa kité de kongo ya kide ya solstanga. Meka osote ya chanonga libanda makambo mais regresa ka ya ko bimsa en moko na émission lo ba n'importe quoi il y a za danger. Nga epona ko le karabacheno ya le na TV5 na pesio réponse TV5 ozolo banga na beta festival na ba français ba uta Europe bayaka nazaki toaki deux congolais en terme de ba benga so de langa detinani ba vena so ba tabulé ko embele fenje ba tabulé moko lina na lingaka kende na lembi kobondela di lina osiliki na ngai se pamba tatabule yango. Donc so na ndinga ngola tango yeboye tango nzo ka pe musique ya bango awa na ngola muda pesa nga posa wana ko na sai déjà musicien tango na vandi na otala tu as pesa nga pe posa na ko maboyi Mathias Damas. Mathias Damas donc c'est un bon chanteur. Bon même. Nzembo nini olinga mingi nzembo na ye o da peso ko yoki penzi mbona e baki so ba inspiration mususu azan mo banzembo ebele atamoko papa busque toda minha inspiração para compor essa canção para ti palavras singelas para dizer-te que mundo não seria o mesmo sem ti luz no meu escuro pétala no meu caminho. De quelle relation tu avais? Balongo la posa ya complexe wana. Relation nous avons avec collègue ba musicien. Très bien. Bango tout. Ah bon? Cela très bien. Sauf ka kina ko kan choc te. Soki ofinga nga au mona na ko na sa assemblée na miso bato. So to kuta na ozana courage api omboteti. OK. Ombela biso nzembo moko ya Madilu. Ya Madilu. Kozela te tongo etana poyo ndima ngai bongo etuni makolo soki akoya pokwa yango ekokweya yo koumela eske ezali rendez-vous manqué yoyo o mawa vraiment non eza na lobi exception za raté il y a des musiciens qui sont sérieux baza pe na posa mais bazangi nde batu ya posa ou ba kotombola bango parce que tu sais comprendre ndé on a besoin fonda bete moi sina moko et simbi non et que bien les appels na bande ko tripason ça ba chanson ba ket simba manini batu un peu ba na ba posa matolo terme na batu mi ba lobela biso ngo minga musicien musique kozala chanteur tout musicien ba bota mango ouais ba bota mango na cadre na peut idole sikoyo ezokende na non, il est qui est dans le sens que peut-être on a la CPLA. Moto a fait ça au posa. Moto a fait ça au posa. Il y a au coma musicien. Au cause de le botamano musicien. Mais au coma siko, on a fait ko yemba de batu ba yo kayo. Parce que botamano déjà si na botami wana. Na poso na zaki na ndé comme singa musicien go. Là je pense au beta eza payanté. Ouais, mukolo ba pe arote kama sangani mta bénéficier même pas tchelo bon ba pourcentage mon na masanga. OK. Parce que yo tiozo yemba mon na podium, au monde des instrumentistes aux amours, ce sont des impolis la majorité. OK. Ce que l'autorité il faut faire attention à batouana. Bah ça va ta confiance, c'est pas mystique. Ah bon. Na tele penga bien a so pesa ngape moi pour ça. OK. Et bana uta na bana ba koko na biso pour ba grand calé ba koko. Ba tabule ba grand calé ba yembi ba félicité mwana mwasi suka botembe ngoya oya lelo o bebisi mokili yawa ya bopiso ekangi mokili mobimba. OK. Oyembi pe nzembo no eza pe moi bien mais ba peso mbongo clip o liep so liep mbongo clip. OK. Donc mais c'est na moni oza sérieuté. Biso pe ba musicien o ya communauté na biso moi manka sérieux za moi mketo za pe na moi sérieux penzati. To meka rocha moi sérieux côté wana to linga to za na posa.
to okuta adio yanga na yo esili batabulai ba pesi biso posa ba matata ya mwasi na mobale sila tena mokili mama bavina so balombo makiadi ulongwe wana oyeba tovanda na biso lokola tolingani yoka zaiko uyi wana papa wemba zana osali na motema papa wemba zawana ozo kita ba génération kuti ba fina biso wenge 4x4 ulu ba bozi boziana ba fina biso ba jibe piana ulongwana mamoyi na génération kuti bande wana so lelo ferego la e fali pupa basimbi clé ya makambo na maboko. Jamido, la télé number 1. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number 1. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la seule meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez un billet, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Jamido, oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido. Salut et bienvenue sur notre émission Les Œuvres. Na chaîne ya bino kitoko bolingaka mingi. Jamido TV ba chaîne ezaka moko oyo et sa actualité nakati ya mboka Angola topé Congo international. Ba Jamido eza international monde entier donc tozana po topé sarabino kama solo ya kitoko makambo ya kitoko. Et là je vois directement à saluer à mon boss et on dit en direct que c'est ban artiste mobimba bino vraiment yango de la part du Jamido TV et de la part de la revue Quartier Pilar le bulldozer de la presse toujours tozana et pourquoi pas à mon ingénieur babi ba ingénieur à solo la carte Jamido TV et là je vois directement Patrice Ngina Mao Patrice Ngina Mao Mulumba et pourquoi pas ingénieur Edon Tamboué. Et donc tous on a vraiment une émission na bino bolingaka mingi lelo na baki tozana stop stop na ba bato linga carte plat continuez de vous abonner sur notre chaîne ezaka moko abonnez-vous massivement likez commentez yango nde eza esengo na biso to pe bien na biso na nga na bino surtout ba commentaire et ça la carte plat bien na yeba comment to marcher sans plus tarder wapi to lelo to yambeli bino nani na to découvrir ngana bino elongo azana plateau na biso lelo to découvrir ngana bino elongo eza nani to yoraka yeti lelo place à monani na kati ya Jamido suivi pe tanto baka tozana émission à Le Havre to voraka bato bazaka na ba œuvre moto azaka na œuvre na l'écran de l'émission o soko monyozo le kate jusque là na chaîne o to pe na émission si ko tano na œuvre te mbote et salut leader mbote. Ouais, leader, comment santé? Ouais, ça va bien. Par la grâce, ça va bien. Vraiment. Ouais, leader, ngana yebi na ngayo déjà. Batu ba na ngola pe ba yebi. Misu baza libanda ba yebi yote ba yebate nani Racine Sunda nani et tout. Na linga mingi avant que to kota vraiment na émission, on s'est présenté devant public, devant bateau yo ba yebi ba moni Racine Sunda pona lelo, Racine Sunda azanani auta wapi et tout consort. À vous l'écran. Ouais, d'abord on a la lunette encore Pessi Sombote, salut, bonjour, bon dia partout dans le monde. C'est le Mbabo Moko, Bandeko Touya, ancien continent, Bambote Nabino. Racine Sunda, moi na maman Norine Pongo, moi na papa Modeste Mbila, Motakine, na Kinois, na yana mboko na cadre toujours ya cop na so sara musique. OK. Na banana nenga Congo donc continuité ça toujours non ça là. Racine Sunda aza musicien ou tabana Congo ou en Angola awa na Congo yibisa biso est-ce que travailler peu déjà na moi chaîne na moi groupe moko boye to orchestre moko songolo na Congo
Oui, na l'équipe de orchestre on a tout na kenda le quoi na zo eta ya ko yeba na pinati na orchestre na zapna na singo ya ko sita ba kombo na ngote. Ah bon? Ouais, ba kombo ba orchestre to yebi presque à 6 wana. Oh. Na leka. Moto okende pena ko pesa bandeko nyonso o baza ba abonné 4 na Gemidor TV ba mbote belé. Ndeko yo poza abonné te en tout cas porte eza ko kangama te. Donc voilà. Eza ya yo, eza ya biso donc s'abonner et ko sala bien makasi. Donc ko s'abonner ezaka toujours gratuit et ça bino. Ndeto lo ba musapi moko sukola elongité mais tango toza ensemble et ko sala ke musala oyo e kende liboso. Na ngoto bosani pete bandeko nyonso o baza na Luanda o baza 4 na Gemidor TV. To pesi bango bambote belé pena Kinshasa en tout cas ko pesa bango pe bambote Aurélie to bosani temp déplacement ezali na Congo Brazzaville tozo senga ka nzambe abatela yo esika yo zali mais toyebi ete nanguya na nzambe okozonga malamu Yebisa biso skota ngoyeki na Angola oyeki Angola na banini Oui, Angola na combien na ba 2012 hein. Okay. 2012 je crois 2012. si je me trompe pas ouais. Na 2012 wana eton ki yaki na cadre ya musala na yo eton comme musicien okuta pe musicien musi ba évoluer pe na ndenge Angola awa Claro nakuta bandeko ba évoluer na ndenge communauté oui. Na ndenge ba musicien ba na mboka pena otokuta awa asa musala bango kitoko ba masa pe ya communauté c'est bon ah ndeti banani yo kutaka liboso awa nakuta ba Mathias Damas OK nakuta ba yuru da kunya baza mo ebele ba Henri mais on nous tanga za mingi kan ndeti na ndenge portugais non na ndenge Angola bon na comprendre la question bientôt tout ni ba musicien Angola ouais ba musicien oyo yo kuta ki surtout na communauté na biso congolais en fait na communauté Tripasson Ketsimba Jabir Janeli Mbemba baza mo mingi OK bango kutaka bwane pe ko évoluer na bango na kuta bango baza ba leader dans le bongo oui ba leader tel que Janeli une fois to kutana na première fois to compagnie ka ndé qu'on a biso Fabrigas et Mbalboso ya ki pour Fabrice azaki frère na nga à l'époque esika na ndé ko sambela kala OK bo sambela l'église moko oui à l'époque avant mais les lotés na ngunza ya okuba na botama dikesa na zonga pina nzela kinkulu oh ouais dans ngunza si dikesa ya okuba dikesa ya fumu kimbangu babike bako bangunza mabe koti vraiment ndingo lobina biso kutaka parce que na moni otangi ba mission angolais otangi ba Mathias Damas otangi ba bango nyoso tu wana comment ça la relation la bango to koyeba bango yebe bango ndeni koyeba mon c'est trop dit to kutana rande par hasard na ba show supposons place il y a bango baza déjà ba que dit ba vedette ou ba star tout benga mon bongo ba vedette envoyer terme en bengi la bango moment où nzambe bon basalenga mo grâce pour na koma pe ko kota na ba millions na et ça là qui show mo ba inviter ki o lem su boke beta na sumbe boke beta boye yo la kuya za na fula no pas na yo pe ozaona bien que ba caché différent OK bango na ba niveau na bango nga pe na mo niveau na malembe toujours vraiment merci Racine Sunda est-ce que to meka kosola mo moke tango ebisi biso awa oyaki okutaki ba vie na biso Janeli okutaki ba Top Simba Ket Simba je crois okutaki ba Tripasson okutaki bango nyoso tout ma quelle est la différence yo yaki okutaki ba yo na 2012 est-ce que toi en 2012 on a ba moko bandaki ba musique ou bien ozaki na on attend un repos ne za ba 12 ba ne peut ko beto pe ba 12 entre bino na ba musique ou bien comment oui ngana komi mboka mnomtana ana nina makila ngana komi mboka na vandaki 1 ou 2 mois boya ya observation ya mboka quoi na kozwa grâce bandeko mo ba mimanga na Sidad na komela na cité na komava na Sidad et pana bandema moko ko accompagner vina sur Luciana na ndenge pe ya communauté il a accompagné une fois Tchétché de Balles là c'est vrai to ko sa banda na biso waka on ezaki composé yaki avant za waka yaki banda record ensemble on a ba vie mo mikolo ba vie dersi ba misu ba kufa et après to ko panzana nga na pesa ka idée ya osala banda mo waka zaki ngai vie kaba wa Jerry banda on a vraiment ezwaki ningisa ki pena Luanda vraiment ma vie que ba yana nga mi balé ba pesa nga chance ya ba zai
ko supporter ki leader na ngate. Ah, donc bano fino kaka. Bango ba se sentait que bango baza na mikolo fali za bango mais makambo yaki pena pa nga po bato baza yolanda ndenga. Non. Mbongo yaki na bango ba gérer mais nga za ki tant ki mto me mamu. Vraiment. Makambo. To yo kana bien tene ndenge to kabona na démarrer chemin nga na compagnie Babia, la compagnie quelques musiciens pe ba uta Congo na ya Fabrigas. OK. Ouais. Avant on a Titi na ndenge na salama chemin nga. Chikoyo par rapport à Ndongolobi, est-ce que tu connais banani à memaka yo vraiment tant alongoli na quartier, a memi on a vu les amani. Ou après ça quand tu lengue, pris beaucoup temps ba vie on a beau fungola, bo sala pe idée wana ya groupe wana ya waka tu dis? Waka. C'est qui? Non, premièrement, comme ma ville ka bandeko moi kala, mais muto mbendaranga, eza ki fi na nga Algérie. Première fois benga na batanga mo na palanka ta on a yemba. Batuninga babina mais garçons za na lo na nga oui na ye à peine babi bon on yaki malobo batu baloba ka babi c'est la première fois toujours ka ba qualité ya boy Vraiment. Ouais, bien que bandeko bazara déjà mais qualité aux alango c'est bon hein. OK. Ndé ba canal bandanga vu à dire ko bendanga to na ville to première fois na machima Monique bizaki bolongo ndengwa to betara lo mokuna ti kokende na pe. Vraiment, merci Racine Sunda. Toujours toujours continuer topé toujours koba. Mituna oyo vraiment et outi mingi ici et pas ya maman Bitanzinga. Maman Bitanzinga alobi carte Pilar. Tourner la biso Racine Sunda. Pona nini et que bango nyoso tout baza ba musicien et surtout akutara pe bango yaye mais pona nini yaza toujours célèbre surtout na bandenge ya ba musique ya Angola comment na raye ko participer na ba musique ya Angola surtout na ba TP na ba TV Zimbu ezaka nini oyo et ça la Racine eza yenda za spécial koleka bango to ayebi ko yemba koleka bango to ezandenge nini motuna na vraiment euti epa ya mama Bita Nzinga na Suisse alingi ayeba pona leader Racine Sunda. Ouais, so na lobby na l'équipe batu n'exagérer. Moi pour moi na koloba ça peut facteur chance. OK. Facteur chance aussi et comptarassez comme si mais boulot pe masala ngomie ezaki pe calcul nanga. OK. De na komaki na mboka na beti bandule na biso to beta no yebi ya communauté. Na manayi koloba bazali ko revenga bi bon. Na rosande ni pour batala ngapi na ba chaîne wana. OK. Bien que moi de balba tribalisme to kutaki pour moni isa na TV mais koleka ngo bato balba ka TV oui. Oui. Koleka ngo ndim ça problème. Vraiment. Ouais, kokota na carré wana ki ba benga ope na cop ndenge lelo koma pata danger te mais isa ki vision nga. OK. Et na chacun un esprit jusque là vision eza na zo landela ngona koma penza. Vraiment. Si na atteindre na objectif on ngde na kamsaka. On a bi vision baninga msuti. Baninga msu bakanisa ki baza mingi ba wera na Angola, baza ba jibe na Angola, baza la ba fali na Angola, baza la ba faire Angola bon. Vraiment. Ngana yaki na moneka na za Racine. OK. Ouais, il faut na bota betap na Angola. Vraiment. Non, peut-être Chiko ningi est-ce que ça na ba élément ezali pe otoko la ça public peut-être oyo participata na TV Simbu ba concert to pe ba show beta. Ils belé na ba TP ya ba zap ba nini ça. Moi ba extrait ba concert. C'est ça. Ah vraiment merci Montréal. C'est la biso élément wana ya Racine Sunda na TV Simbu. Pour te se pédir ça, boss de Nzinga et question ya mama Bita Nzinga. On y va. Alula kinga pona kolata atuna tena nyasala kama sokona suwaka boheka mafata nasaka mena simu andambwa mosolo na bona nga basalela ngai fiele moba felisi ngai Racine Sunda nakanisa nini kaka mikro na ngai nakanisa kaka nadaje nzimbo na merdi nalelaka kaka bileko azikala mama okolo na kokufa o mama okolo na kokufa o mama okolo na kokufa.
Wow! En tout cas, merci et félicitations, leader Racine Sunda. Là, je fais plaisir et à maman bienvenue d'Acosta. Toujours dans Katia Suisse, je fais plaisir à toi. Babiloko vraiment. Pour une étoko, ça peut baninga bakende. Zakarake au finara bango to ezarandeni parce que comment on a revendu ça population angolais cause la mutu moko boye to pe ne ba benga balanga mutu moko langa ko ya ko telema liboso a podium munene boye o baninga bele bazana te bazo rezango kokota baninga pe na nzela wana yo kotaka te ou bien tam tseza nango ke osignaka pe ba impact moko boye o bango ba ko signer te. Naoka lisolo beaucoup plus muta souffrant nango ndeko na biso fallait pour pana pesi mbote. Vraiment. A souffrant na iloko pe c'est comme ça azo fina baninga abenda baninga te mona lisolo pe beta mami na. Non, ezaki ndena bino mudamuto sana objectif na aokanisani olingi nini mutu foza na posa. Est-ce que posa na ngeza posa na bango? Est-ce qu'on comprend? Posa na nga yango na osala. Vraiment. Est-ce que ça posa ba ndeko na mususu? Na ebité. Donc ça mamba obenda te. To kutu ba grand prêtre ba luchana. Vraiment. Nakuta leki na biso ndeko na biso dangi. Nyangara nyangara. Oh yeah. Est-ce que nyangani ponga nakuta nyangara déjà? Okuta oui. Est-ce que ponga na bando leka boy? Est-ce que nyangara mta bendinga? Ou bien luchana mta bendinga? Non. Bisa ka posa nga. Lui azaki na posa, luchana ki na posa. Yango se réalisa dangi posa na ye yango se réalisa ngape posa na nga mukolo pe bango bakozana ba posa wana na lo sambo na mona travail na discipline et se réaliser na bon. Est-ce que ça là nzakumba makambo yo makambo lo lenge so kendele et comme quel kamba posa wala ngana zo tuna ne est-ce que o solliciter pe mutu moko muninga no collègue moko boekete to ke non place na ba bengi to ke to beta par rapport yo po bima to yo mona ka nenga na zabo nenga na beta de so da beti wango ko tuloka to ebe biso biso ba congolais to beta na ba 12 o banga ba ya ko beto mitraille kuna ba beto 12 kuna to eza ndenge nini mutu ameyebi abanga ba 12 ans eza ba terme mo yango na profiter na pesa moi temps na pesa conseil vraiment na bande ko na ngai to beta musique na biso communauté a OK toza ba wera yangola ba fali ba jibe ça ne déconvient pas mais to beta rumba congolaise m'suza fort musique m'suza fort mais to longwa moki na moi ba conception na ya mboka na biso Congo ba esprit nga ba mema nga na za wera fo bando ina jibe yo za wera mo ya falsu non no to zuité to lukavi vraiment mais to zui mentalité on a pire ya kikinois côté négatif de to lata or so lingos dans la wera ta la pe côté positif a wera jibe ta la pe positivité jibe. Mais au monde awa Angola bande on a biso na azawera yazo sala minka à côté négativité wera baki 12 baki teti mo epola ba mo bongo vraiment donc bloc on a pesa fait nanga le bousser mobiala maimbi Serge Maimbi na ser nanga Chantal Manit on a Yaya Chéri à partir Suisse bambote pena vraiment et ça ba bloco pe ba pesa na mo ba pesa ba conseil bande ko to mekako mutu fuza na posa vraiment des années fiji à posa. C'est comme si. Ma posa c'est belé hein. Posa ya kopo. Ya makango tuninga. Eza posa moi cité posa ya kolia te mais posa ya musala. Vraiment, racisme d'apesi des fois mon ko bozana posa. Donc posa ka ya ngonde eromatisa yo pe ko komisa yo célèbre. So yebisa biso ta ko kenda ki pe kuna mopanzi wana. Okuta ki pe ba matia damas okuta ki bango nyoso tu wana j'espère que tant que vous avez une difficulté à ya lola kati mo ya portugais mo difficulté dans la qui c'est que la minute mo lola que quoi écola non faut expliquer bien hein mon famille n'a pas bien mbote na kina ba moi c'est comme si na komi na me ka ko expliquer aussi ndonzo lobana c'est comme si na comité vraiment jusque là on a pas difficulté kokoma même matière d'amage même bande ko nanga ba petit na ba gérer ou son ba bimi ba komi penalty bon on a sali œuvre na ikangi à peine na bimi si moi ba œuvre ils okende moi bien donc na nous na komi penalty ba difficulté on a toujours langue toujours apprendre et dépendant un peu na cerveau motoa na habite so ba robenga oza maile tozo ba mais et dépendant na cerveau moto ningozo na souci donc pour ça
OK. Suka to suka kana posa na posa yo mona zo forcer. Posa on a dit ça qui na kanga moi langue posa on ça qui ni na la na boulé lobby ande ni na ko sala moi festival mo na nga Portugal. La kepe moi festival mo France mani na zongi ponga na bula pena ko kima na pototi. OK. Ouais. Bula bablo quand tout raté mais j'espère que oui. OK. Ils a toujours posa. Baya ya posa. Baya ya boko mana posa bon mata. Bon mana posa pe boko mana pas si Racine Sunda koma. Oui Racine Sunda. So ebisa biso tango koma ndeko kendaka kuna. Surtout nde to cholo balekambu ya ndinga. Okutani na ba Matia Damas na banani oyo. Est-ce que ba frenaka yo pété za rappel comme peu place moko lingo mata pe ba beto pe 12 mpanzi wana 12 za na ngote. To 12 za mpanzi la to ba congolais. Oui, 12 les a permis na ba angle tout. Même okay. na cop na bino. Ouais. 12 les a permis, les a partout donc je. Si on a 12 les a raté, les a lion abi, les a makamou, monsieur ils ont la force spirituelle aussi hein. Au complexe mo mais 12 on monte na ba 4 ans miki. Des morceaux na on na division on a fini en. Secret moi ça là. 12 les a secret ça. C'est secret quoi? Secret ça ko iba osambela. Ah. Oui, bah, ça. C'est que biso c'était à l'église ngo. Non, c'est que ça ko ba osambela ko banga makambo ba discipline hein. Faut banga surtout grand point fou mukimbango. Respect belé, na pas poète. Respect na bankulu na biso. Ko mabele Congo diantoti la mabela ba koko. Feyo kabiso. Racine Sunda. Biso on a besoin de toquer na ba voix. Et c'est raté ce qui moi secret mo ezala que même ba ninga oui que te secret za pe boye kende bo sala besoin ça bo kota bo bima bo ninyo pour ba ninga et puis que so total bien Angola awa il y a beaucoup de musiciens. Ba musiciens bazé belé na kati Angola pe ba yembaka kitoko mais ba évoluer toujours bazaka local. Mais nga pe na zo évoluer non évoluer peut-être. Non mais la différence faut pas se mettre là-bas parce que quand tant on va boyer sempre uma diferença. Exatamente, tem uma diferença. Sempre tem uma diferença. Você e eles. Então, place yo koma wana. Parce que tu as pas facilité mon robot président de vendre zoyo kayo. Tu vois? On a facilité mon robot gouvernement mon vendre zoyo ka na ba liste na ba ngoto ba okoma. Ba ota pe Racine Sunda. Exato. So ba biloko wana. Bango ezaka likamba posa to bazande na secret ba yebite stratégie yo sa elaka tamso ofungola bango ba comprendre ça. Non, est-ce que yebite que ça bande ko nga o ya to beta na communauté mso ba vivre mieux pele mso ko lekanga. Non. Au moins ndeti tolo bandeti par rapport ça to bito to calculer bien. Ndeti muto aye musicien aye na Congo. Na Congo soko leki na chaîne ya leki na chaîne na Congo ba pise déjà poids. Si on a ndenga Angola awa ba musicien ba belé. Ba misi belo bazana même ba kuduriste pe bazana bango mais quand on a ce que surtout so tobi to longola moteur mabe na communauté congolaise je sais pas na communauté congolaise comment na tu es l'unique comment na boye ba choix modèle yo otoni sebela batu be surtout na communauté angolaise ba stratégie wana kaka yango tozo lobela kasi na biso to kende tozongi to suka na posa tout suka na posa vraiment spiritualité kutu na kolo bango te po muna mutaza na sika sambelaka vraiment et là monsieur sika kinganda sambela est plus fort je ne pense pas là monsieur chemin no ya kindaka ba pesa bien mais biso na couloir na spiritualité na biso o ya biso ba nègre ya biso na kinkulu na biso po mabeli na samba koko nango za mabeli nanga vraiment donc il faut bofungula bo pesa nga makambo vraiment vrai makambo tu pas ba koko vrai makambo pas ba côté ya ba sacrifice moko makila non oui ba koko na biso ba sala ki déjà va biso to ya zala ba vivaki na ba Congo dianto ti la oyo ba ki ba mission pe donc to lela ka pa na bango ba pesa ba ouverture le bito sa pe makambo minene to ko ba menga on ko commémorer pe ba valeur na bango so na le bien mabe na ebiti moi français comment qui m'appelle biso donc non attends la portugais que tu es appelé bien parce que na bato bazara na yo pe ba bazara na ninga communauté angolais pe bazara pas ça message na portugais moi portugais pe ça la kaka bien chiko yo ndingo lobi ba koko c'est que bango pe biso bango pe ke la msaba koko na bango en fait
Oui. Oui. Non, Kolamusa c'est trop dire. Koza contact. Koza contact na bakoko na yo. C'est important. Na musala na angle tout. Na angle na yo, na partout. Faut en contact pour. Ngana toza lelo en vie. Le but to koma bakoko to kufa. Ba ba remplacer kopo surtout ça là. Bazali. Mais et aux en bango important ba les ba kinebisi ba ça va n'importe quoi ceux qui ont facilité au côté contact na yo yo notal c'est non t'as la tamboulé la bozong c'est la bozong na banzela bandoto est-ce que vous comprenez oui voilà na mais mon ba dimension malgré tout sur la masola musique mukolo ya mbanga to sur la si marambo to sur mais c'est important mutunyo sofaye ba clan na ye ami yeba ko yeba clan isa ko mi yeba ko yeba luvila ne ba maki Congo isa ko mi yeba donc clan source na biso na famille tout isa ba catégorie ba tutu ba bima ba homme politique ba to lo sambo ba to nini yo ce qu'on a clan na bino ele am sufo yeba nesi na musique na biki ko na biso fulanu ba sala pe kopo bon na le la ka pa na bango ya lundi sou na le la pe na ba ndeko nyonso ya ba Congo na ba nègre tout ba sala musique pe na Congo d'entoti là ba pesa nga pe makambu donc dans ce sens na posa mais todo na posa oui mais ce que so total union surtout ana obitoli la ba koko mais tout à d'autres pas laisser les morts enterrer leurs morts mais pourquoi biso ba tona bon moyi na lingi na selo moto na la célèbre na façon moko boy na kende kolela susu koko akufa ne kala bana 1900 na la musaeli su poka alobelanga quelque chose pour makamnanga to ayelanga na ndenga ndoto et ça des suspect omoni to komo bimana ni na musique to komo kinesko non to dans la kata musique to ya par rapport à évolution na yo OK évolution na idéologie na yo to pe banani qui est derrière toi banani bazaka derrière toi derrière moi za bakoko kasi yango to zolobelati bakulu derrière musique ya Racine Sunda eza bakoko bakulu ngai pe nambasa bazana dernièrement na otolela un cimetière ah bon oui na to sambela otolela kuna et puis ça bato bazomona ba et ça on est moi somme na yebisa yo neti na yebite ba bino boy mais mutu ayebi na makambo yo njila Congo ayebi soki mambo de lève de lève mutu nyos fozonga na ancestral na yo et c'est important Jésus-Christ a maté le kolangomba Golgotha tant akene ko sambela bobenga ki Nzambe fils de Dieu azanions mais tant ina sambela bomona ki prophète nan élu na Moïse ba mais pembe na ipona fortifier c'est pas ça ezaki bongo soki kutu maître na bino a o to benga Nzambe bobenga ka soki nan make o sambela na Golgotha a préciser toujours deux personnes ba ya ko pese fusu makasi ba lendi c'est boni ngai bato ami bali baza ba koko na Moïse na oui bana bakoko oui baza bakoko na bazaki enfant ye OK si basa ki te époque na bango si baleki ya yé bien que maître mettant que moi ba c'était noko lenda mambo simba oui hein Racine Sunda franchement non franchement ta me repia donc to la musarande ba koko donc ceux qui na na posa marmnanga ça zonga na ba koko kuna oui kozonga te maman na papa basa envie ça secret moko mutu tout na vie foi ba maman papa ba non il y a des mamans et papa pa kufa pe déjà sinon il y a la ngofina maman ça kufa papa tikala yo kutozolo ba oza orpheline ya mukolo menga na biso ki na za orphelin de père et de mère na bot na fils unique batika mwana mokie nga papa na maman ba kolisinga te vraiment na ebi mi mwana ya papa na maman te mais le kola eza posa na nyonso ozonga na posa le kola eza posa on a ki nango ya koyeba komiyeba qui suis-je naza nani dina bane ko tuna lovila nanga ndenge nini tambulaka ni na sap jusqu'à au jour de lelo nazo yekola toujours na yebi pe donc olinga ki oyeba d'origine na yo en fait oui c'est ça d'origine nanga eza nani pona koma boye na ko sambela ndenge nini pona bima na koma non seulement ko bima pona vie pona vivre mieux faut na ba discipline tant on a comme en moment de musique le sambo nini faut na sala o isambele ba koko nanga pour en terme ma musique donc c'est ça ba recherche on sala ka na loi na ngola eza na ba bandaki musique so yebi bango comme kota contact na bango monte ko zuma kambo malgré na bango na surtout so ba kufa de ngana ko to bon contact de na ke luka bango peka na esprit
Maman, nga no toza esprit. Ah bon? Si, déjà esprit nous autres toza nini enveloppe, né? Ah bon? Si, toza esprit. Deuxième monde to benga deuxième monde. Il y a déjà premier monde, ils ont des deuxième monde. Surtout to uta na premier monde, to na deuxième monde. Parce que ils a bande ko na mi to tika ba na premier monde to finga deuxième monde. Donc deuxième monde yango to zaka nango. Oui, ouais ça deuxième monde, ça première thé. Là c'est ça. Babi musique. Tozo yo ka secret ya musique ya Posa. Posa nié. Hein? Posa. A on peut se biso ko posa ya ko luka ba koko. Posa ya ko koma célèbre posa. Posa oui, ndenga pena. Donc deuxième monde dans ba démoté. Et ne za ba ignorance ba sam no deuxième monde. Deuxième monde on deuxième monde yango toza na ba démon na biso nyoso. Monte ke toza ba démon a. To kuta ba baso kata ba tumitu. Ko kata mutu za sinique. Démoniaque. Hein, mutu akangi ona nzela botolio eloko. Oh, ils ont les valeurs pendant. Ce sont des démons. Deuxième monde yango maman. Ba ko sa ote go deuxième monde yango za. Kuni za premier monde et sika ba esprit tu uta rapoto ya. Kolona kokufanga imoto ya mbongo. Nakanisa falanga mingo na bomba. Nakanisa lopango na bakaminyo. Nakanisa kaka banoyo natinda na poto batikala. Kolona kokufa oh mama. Nakanisa nini kaka perike na ngai. Nakanisa nini kaka bilamba na ngai. Nalela kaka Afrika festa yetikala mama. Okolo na kokufa oh mama. Okolo na kokufa kita. Toko dévoiler mam touté pour ngape na zo yekola. Mon toza beaucoup plus sur le mamba carrière na ngambe. Kola et 5 to kinde to naviguer toujours. Kasi tolo ko la carrière no yango to développer, to comprendre lupemba na yo utara wapi. Jusque là. Nous fongola biso vérité ya deuxième monde. Jusque là nanu lupemba no zo lobana oui. Naza na mvoa na ngombe nanu y atteindre te. Mais naza na confiance à bakoko nanga. Nde na oso na bango ba osala pena miracle. Vraiment. Makambo yo simba. Mutu tout. Azana origine. Vraiment. Il faut zonga. D'abord zonga na ba origine na bino, boyoka posa ya koluka ba origine na bino, boyoka posa ya koluka ba deuxième deuxième monde. Ba koko na bino ba kufa. Bazana ba posa belé. Ezaka posa posa na posa ya osola na. Ya ba luvila na yo. Ya ba clan na yo. Posa ya ko zala bien na vie, posa ya ko respecter mibeko tata mokeli, posa ya ko koma célèbre ba koma ngondenge niza na ba procédure vraiment na ba discipline là beaucoup de mes amis ba benganga le roi moi yuma mais secret mon na episode même Michael Jackson ko tali ba ki le roi taureau hein na ville ngoza le roi taureau bato ba ba yankiona ba kenda pa iti vraiment ouais même le lo mon na Michael Jackson de na pesi grand prêtre na bisotu ba nègre na musique mais na le biso au peming étant que musicien c'est la biso le laka batupie bisika bazala banda ba comprendre ouais na lelinde bolingo Elena boinga atikinga na pasi pona zangi mbongo oza popis nanga oza siko basala eza ba radio partout quand la tête réalisé dans la 3 ou 4 chansons na cheki voz à pardon ici là na Portugal ça projet un des côtés soit naé toujours travailler naé aza 50 angolais 50 portugais lui avant d'akuna quoi donc nous allez koyane peut-être ndenge baso ba koko basole qui est bien vraiment donc bien moi morceau na sali donc te moi ba sentir eloko kasi eloko yo oye ningi saka bato kuna na ba TV zimbu na ba TPA eloko moi nzembo moko ekosepelisa population to pe public bisika bazali. Loliwe etutula uloliwe wa itutula
Ololi wawa hai chuchula na wasinza. On sent bien que vos dizer uma história quero encontrar. Continue mon artefact. Racine Sunda donc merci. Racine Sunda donc Babylone est d'accord Q avant-goût donc avant-goût donc qualité to CP là avec Racine. Ndenge bena ba Congo ba fait na so kala na imba ba peu moi trop. Ndeti nani? Ba vient na so ba tabulei ba ko mbele pete ba tabulei moko. Lina na lingaka kenda na lembi kobondela di Lina osiliki na ngai se pamba tatabule yango. Yembela biso là je fais plaisir à maman Mami Tona on dirait que Suisse abi yembela biso njimbo moko ya madilu kozela te tongo etana po oyo ndima ngai bongo etuni makolo soki akoya pokwa yango ekokweya yo koumela eske ezali rendez-vous manke yoyo o mawao vraiment. Félicitations Racine Sunda vie sociale ya Racine Sunda ezala ndini vie sociale nga ya Racine Sunda oui à part musique ezaka ba coopération kaka ba coup de main kandi ezala coup de main ba robenga un peu moi comme moi maçonnerie na ki osala. Ah bon? Oui, yoko bo yipsanga ya sala nga mo samo na ndako lipeza. Oh. Ta lipeza pe osala. Non sala na luka mbongo tsi. Dinheiro kumbu dinheiro mutaimba ndeko na Mathias Damas dinheiro kumbu vraiment kizaka vraiment idole na musique ya zanani to pe banda Congo na Angola ba idole tant pa ko zami balé mais idole azala toujours ba idole no bazanani oyo o sala musique po na bango donc nengo oyoka ka mutu moko boye nena yoka ki boye songa na ko musique na ko musicien na ko moyemba ka ndeti. Bon, peut-être les deux n'ont défendre ma idole na manière non na julango. Sur la comprendre question non bien. Dans la manière bokoko. Musicien, musique, cause la chanteur, tout musicien. Babota mango. Oui. Ouais, babota mango. Na cadre peut idole sikoyo ezo kende na. Non, idole ezo kende na sens que peut-être nga la sepela. Moto ya pesa oposa. Moto ya pesa oposa ya okoma musicien okoza lobota mano musicien mais okoma siko yo banda pe ko yemba nde batu ba yoka yo kasi ko bota mana déjà tina bota mi wana na poso na zaki na nde comme singa musicien ngo donc ko tala nde bato ba sepelisanga o ba sepelisanga na musana bango wana peut-être soki na yo défendre idole ngo yango wana na bota ma déjà musicien uta kuza mokila molimo ko na mokila mosuni na zaki déjà musicien kuna na yekana bano ko réaliser na posa. OK. Mais bato yo na kutaki ba osala musala kitoko peut-être oyo na tala penga bien aso pesa nga pe moi posa. OK. Et bana uta na ko bana ba koko na biso po ba grand calé ba koko ba tabule ba grand calé ba yembi ba félicité mwana mwasi suka botembe ngoya oya lelo o baby si mokili yawa yabo piso ekangi mokili mobimba to okuta adio yanga na yo esili batabulai ba pesi biso posa ba matata ya mwasi na mobale sila tena mokili mama bavina so balombo makiadi ulongwe wana oyeba tovanda na biso lokola tolingani yoka zaiko uyi wana papa wemba zana osali nano na motema papa wemba zawana ozo kita bajina ozo kuti ba fina biso wa wenge 4x4 ulu ba bozi boziana ba fina biso ba jibe piana ulongwana mamoyi na génération kuti bande wana so lelo ferregola et fallait pour pas ba simbi clé ya makamu na maboko vraiment ouais donc bango ozano na idole moroté donc bato ba pesa ora ba posa bato ba pesa ngana bina botama musicien donc so na ndenga ngola tango yeboye tango nzo yoka pe musique ya bango awa na ngola muda pesa nga posa wana na sai déjà musicien oui tant na vendre na tu as pesa nga pe posa na koma boy Mathias Damas
Mathieu Damas, donc c'est qu'il est vraiment... C'est un bon chanteur. Okay. Bon même. C'est mon nini olinga mingi. Nzembo na ye o da peso ko yoki penzi mbona e baki so ba inspiration mususu azan mo banzembo ebele ata moko. Papa busque toda minha inspiração para compor essa canção para ti. Okay. Palavra singela para dizer-te que mundo não seria o mesmo sem ti. Luz no meu escuro, pétala no meu caminho, estrela de meu coração, meu Deus na terra. Bibi, alô, tudo é nada. Vraiment. Mathias Damas. Mathias, ouais. Mathias Damas. Okay. En tout cas, bon dia, boa tarde. Par rapport à Bamakambo, surtout, projet na vous mes andengeni. Est-ce que vous avez peine à écrire na yo topé groupe na yo moko boye ya Racine Sunda o ezara bo répéter rappeler moi quelque part ce qui peut concert ezali bo kei bo sali ba fiche bo matisi et tout ou bien ezala ka to zala ka yo mo Racine Sunda so ki ndoza na moi show moko boye oponi moi mitumi balé misato. Non, banda ezali, je crois, peut-être au assistant la peine ba concert na to betara ninga na biso. So que ezamini mondo na kendaka wana ekomi makambo susu. Ouais. Tant to beta na ba kwena biso ezaka pe makambo susu. Donc wana banda on ezali le même banda on a ba accompagner na makambo. So pe na ju cop na côté ya boye. Ce qui cache ça bien c'est na même bon to kinde. OK. Donc c'est un peu ça banda ezali mais so que nanu to ju pe na makambo te na ninga vitesse mboka. Mais Racine Sunda yemoko nde c'est bon déjà tozo kin malembe. Pour bachom surtout qu'il y a beaucoup de orchestres, ma bande minene ça awa ma accompagner yo machine wa tel au sala bozong ça bon c'est un peu ça les bandes des alliés so elo ni ne sala ke ba message na biso ya Angola ba kenda ba pesa rapport mingi na ba musicien ba utara libanda tel que Kofi Fali Jubé Ferregola et ba igbina filé ba musicien ba utara libanda que parce que kota na kata Angola kota déjà Racine Sunda c'est un bosseur déjà na monde de musique kota ba musicien ba za pebe na kata Angola et loko nini esenga ke esala ke ba message na biso ba koka kotia bino poate ezara nini mama ba message na lobilango trop na longola pena lineti ba message en tout cas na lobango na dévolé to koloba pe bandeko en tout cas Gemidor TV Angola et si que ils ont mis vraiment oyo eza officiel vraiment siège à Gemidor donc ndeko nyo surtout oyo zali na posa ya publicité oza na posa ya location matériel oza na posa ba couvrir mois oyo zali soirée donc ba makambu oyo sengeli nyo surtout pour na média en tout cas biso toza disponible Angola ba numéro ko défiler wana ndeko kozala ko buka na tende to lobaka en tout cas tant problème ezali yaka benga biso tokoya vraiment pour na événement na yo mamba message eza to division par deux. D'autre part biso côté mususu pe ba message na traité bango ba complexité za terme moko trop nini na droite na lo bablo mo ndengwana ngana mona ki ba message na za na ka muto za fanatique assez plat azalo kwa mbisa azolo na pa mai zo chola ne mais voilà ce qu'on a qui de côté na bango balanda beaucoup plus mai zo chola moni fali succès fulano succès mais il y a des messages aussi balongo ta motonase ba tomboli pe likolo sauf que ana Luanda tozana bato ba message na bongo te awa na Luanda tozana ba message o balinga place mai zo chola c'est tout donc différence ya ngwana biso pe ba mission tozana berere moko ndeko moko bimaka le kwa moi message na sunga yo mais après si on bon ya studio OK osama ka moko boye keneti moi bien te o yembi penze mbono ezape moi bien mais ba pe si on bon un clip o liep so liep mbongo un clip donc message na mono za sérieuxté biso pe ba musicien o ya communauté na biso moi manka sérieux za moi mki to za pena moi sérieux penzati to me ka rocha moi sérieux côté wana to linga to za na posa non ba message na biso pe boza pe na posa ya otombo la moto posa na biso beaucoup plus place monika succès za ndoké mais posa ya kotombo la moto na yo bimisa moto na yo moto oyo ozui matanga obenge na 10h ayi pour gozo matanga bon na nenga mabete di cap faire rigola bani ba calendrier obenge pe na ba boira o mais na kufeli ba yate oui yoza amina ye ya libanga
mesdames sur ngana yo tozalaka na nguba na lipa Vraiment. mais ozane na posa otombola ngati c'est un peu ça. Est-ce que koyoka kaka pe réclamation moko pa ba mécène balobi ndenge moko chuko soulever ngo awa ba musicien ya Angola ba musicien biso ya Angola baza trop matolo trop ninyo yo donc oleka yemba to pe asala ki yesi tout ningo utako loba awa banika ko manga fali nga faire ya Angola nga jibe nga balingi komi sala te yango ezo senga ke ba mécène pe ba bimisa bango te to pe batombola parce que bazo mona awa ko tombola ndeni yo zo bimedena komba mutu wana amibimela. Est-ce que place wana vraiment nino yebisa bandeko ba musique bandeko no to pa collègue na yo ba musicien. Non, dans le but, exception raté. Il y a des musiciens qui sont sérieux. Oui. Baza pe na posa, mais baza ngende batu ya posa ou ba tombola bango. Parce que tu sais comprendre, ndeko na biso fonda bete moi sina moko et simbi non. Oui. Et qui est bien, les appels na bandeko tripation ça ba chanson ba ket simba ba nini batu un peu ba na ba posa. Matolo terme na batu ba lobela biso ngominga. O beta concert to de mabanga bon. Na ko défendre moki. Oui. Biso tout aux awana jusqu'à na ba na longueur à 100%. Il y a des fois peut-être beta o tika la pe fulano et fulano. Et yaka pourquoi musiciens au bêta d'abord faut que les gens sont capables de faire musicien. Oui. Musiciens au bêta bah ça le kaka fiche lona bah zulon instrument c'est tout. OK. Là je place au bêta et ça payanté. Oui. Ouais mukolo bar pe a roté comme ça on aime d'avoir bénéficier même pas tchelo bon bah pourcentage mon na masanga. OK. Parce que yo tchozo yemba mon na podium au monde des instrumentistes aux amours ce sont des impolis la majorité. OK. Ce que l'autorité donc faut faire attention à Batouana. Bah ça va ta confiance, c'est pas mystique. Ah bon? Ouais, parce que yozo yemba na micro, aux autres qui ils a payanté, qu'on a payé pourcentage à masangizate, parce que nga pona vivre bien nda kunanga, na futa pe bateau, c'est que bateau ba vendre faut pas payer sangambo. Bon. Culture ya biso ba kinois ou ba congolais, a tozo yemba lokola angelo. Mais so autres tanga komboté, a oya au pesoté. C'est par là au monde l'autre musicien, au monde a comme ko baby ça le quoi concerne. Bon bino bo mon ko baby ça mais yazo mon ko bongi ça pour ça comme on siko a récolter pour il est pas à la bien vraiment bande ko pina sima bazala bien pour sur quotité lobby a roninga beta batuana ba oyate tout ça ça devient na posa a comme na posa faut ya mbongo ko écoute bino besoin na posa ayem parce que ce cas to se comprendre ba posa na biso il azoyemba bien biso peto kabela ye au monde ba poser cocaïne OK mais ça il quand ba posa vraiment ba différence ya ba posa wana c'est que na mpanzo wana kunela nango soko zoyemba otanga no komba mutu te mi gomba ya mesente o baka mutu te ke mutu ya obaka lombongo na poko pesa mbongo na podium ba biloko wana za la raté en fait na epengle mo le monde ko na mo te ko chrétien na émission de komoko parce que ba mo ba benga kango festival so nini ah oui na participe kité de kongo ya kide ya solstanga ne meka osote ya chanonga libanda makambo mais regresa ka ke ayeko bimsa en moko na émission alobaki ba n'importe quoi il y a za danger nga pona ko le karaba chaîne il y a les car na TV5 on appelle sur réponse TV5 ozolo banga na beta festival na ba français ba uta Europe bayaka nazaki toi qui deux congolais en terme de ba benga so deux langues vous avez to participer les car na ba chaîne en tout désolé yo na ebité le TV5 on deni mamba ba chaîne d'ailleurs diffuser na ba chaîne on tout donc et ça n'engole on a tout est la toloté na dinga pe ko tout à tolo po qui coule 5 mamba lo lendo te vraiment donc zone ngom matafo humilité procès de la gloire donc tel kenga monde quand na etina t-shirt nanga na le côté na zo débrier vraiment na koko nanga balinga na mamba ki lo lendo te vraiment na moni to ça différent na bino c'est ça c'est un peu ça. De quelle relation as-tu avec ba collègue na ba musicien surtout na qui de qui elo mo wa ya qui flash ya qui déjà flash aller na retour de ya qui na premier ndongo benga ki en premier monde est-ce que donc c'est les deuxième monde de quelle relation as-tu avec ba collègue na ba musicien? Très bien au monde que na ba otanga komba mutongo on peut faire les publicités non ça les publicités yena moi ga kometa guerre a kometa guerre grave to sola bien mais conseil ça qui boni tout le monde a conception na qui congolais OK tous ba congolais maintenant to combien to s'habituer pena to s'intégrer pena mamsusu okoye marumba na yo mais o china mentalité na yo oye kolipende ni ba vivana muninga oye concert muninga bina bengele pe batu ça les publicité yo bando budozo tala a réussir OK to soli bien na muninga o lekine émission liboso TV
Obani ko ba n'importe quoi. Toi tu penses que polémique n'est au fou là yo. Fali le lazo kene abane ko finga fingi batute. Vraiment. Ouais, ba ndemo so affaire rigolo bazo kene ba fingi batute. OK. Forcé ça na posa. OK. Na kinkulu na yo tombola yo ko finga batute ko salwe lote. Donc c'est ça complexe peliko nango. C'est complexe à ma casse. De quelle relation tu avais? Balongo la posa ya complexe wana. Relation nous avons avec collègue de musique. Très bien. Bango tout. Ah bon? Cela très bien. Sauf quand il y a un choc. Soki au finga au monde na sa assemblée na miso bato. Surtout kuta na ozana courage à pio mboteti. OK. Mais na za kanda noté. Na nga fait voir que le longola semblant nous zone mosala. OK. Ko le karana bosa caméra te pour finga nga. Pour surtout kuta to sola bien. OK. Pour les TV qui les autres là. Autant au finga ngo gagner. Dans finga tanga e kombono vraiment. Si et aux hommes on a bien qu'à 8 minutes ya le la racine sunda. Bravo na plibiso selenga. On a monaki n1 abimsaki c'est pas selenga passe. Ah vraiment. Ouais Racine Sunda ndengo sala ba parce que to comme il y a presque kokena fin parce que TV za ngonga TV za heure. Ndengo sala ba biloko no nous a rappelé na participant moko za la nayo o participant comme appui na yo ozape na appui moko ya apoya yo to za na poser un peu za la appui par rapport à musique ya Racine Sunda et Mata. Naza pour ça on a. Si on a bien ça c'est trop dire. Nazo travailler dans manager, un producteur, dans un Portugal dans le lobby. Il y a 100% et le 50 à kuna 50 à. Oui. Donc rien à voir dans ma caméra Mboka. Oui. Na travailler bon, il y a d'abord dans Racine Sala 3 ou 4 pistes. Na linga la mwanda mba portugais. Nga na on a projet na nga to luka ko projectant auto promouvoir au et ça le bien. Mais naza na posa ya ozape na ba poy. OK. Naza na ba vie. OK. Ko le ba poy c'est trop du ba vie. Oza que moi galère moi za vende ni moi loso. Ko sungo vende ni comment mafuta na parler videki. A ressemble pe moi. Mais apparemment baloba ka Racine za mutamatolo te. To kaka Racine po beta matolo. Donc c'est comme si Racine a kokane déjà. Racine a beta matolo te. Donc ça la na batu na yo so la na bango mais en plein air bo ça la rango te. Ben oui, même président de la République, Azan a pas de difficulté, monsieur comme les Azan a pas de benga rapide. OK. Fulano va résoudre le problème. Vraiment. Pour boninga yo na zuti. Lancer message et c'est non c'est la sango ministre na portugais na linga la mistura wana ça bien na ba messeno surtout ba baza libanda na ba baza na katangolo ba na poussa tam tout ba soutenir yo na modèle nini. Moi j'aimerais que na lancer beaucoup plus message na bandeko tout ne natanga déjà les boursiers mobile la maïmbi El Manitou Yannick Makela en France ça dit vraiment beau comprendre pour ça nanga masananga Jean Pati mona zaina na posa OK poto. Ah ya Jean azaina posa poto mona ko kisami ko kisami posa Yannick Makela ina posa poto bon mia fille Pamela Mandengo posa poto Mika Michael donc ma posa na bino ko kisama déjà vraiment bota la paye posa na na fsino de posa na besoin ba aide na bino mamlanga pe ki liboso na posa wana a inspecteur à France mondiale Joao Mora Moré mais pas boy aïe Godé Mouchia naza posa vraiment naza posa même yo pe na episode naza posa vraiment kolona kokufanga imoto ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo na bomba nakanisa lopango na bakamilio nakanisa kaka bano yo natinda na poto o batikala kolona kokufa o mama nakanisa nini kaka perike na ngai nakanisa nini kaka bilamba na ngai nalelaka kaka Afrika Festa yetikala mama okolo na kokufa o mama okolo na kokufa kita
Sunda et c'est un peu bien surtout bandeko surtout ba message na biso angolais baza na kati angola ba ola na émission ou na minute yo et c'est un peu moi message bon na portugais moto akoza na posa ko yar yo moto akoza na posa ko soutenir yo a soutenir yo ndenge nini et na numéro de contact na batnu so baza na posa show na bango et tout concert oyo bisa bango na portugais ba yeba comment la pessoal soit que Racine Sunda vou sua artista né estou a precisar que eu tenho 2 músicas já tem na rádio e estou a precisar do vosso apoio, né? O grande saludo no meu cota, o Dan Felipe, Yuri Simão Boss, Yuri Simão, Pedro Benji, o chefe do Rádio 5, Rádio 5 acho, meu cota, Arnaldino, Jornal da Angola, estou a precisar mesmo, estou a precisar. E o meu contato é 936 92 e 92 61 51 936 92 61 51 no fim. O Facebook Racine Sunda, YouTube Racine Sunda, o coso TikTok, tudo Racine Sunda. Vai me encontrar. Vraiment. Tchau. Eu muito você, já. Tchau. E sobre o coisa baixou, muito coisa apenas possa contactar Racine Sunda. Ba contacter ndeni est-ce que na rappel baixou muta benge obweke na na matanga na na fête moko fo okutala couverture ya fête topé matanga topé activité moko boye songolo esengi ke yo pe obeta okena pe na bloko ndenge na muta koza pe na posa contacter. Na ebisa ki yo même limpeza so benga parler no ya osala. So logo ezala domaine na ngai vraiment. So benga una osala limpeza no ya. So logo à part matanga ndena mona ten sile minute sile na pesa mo conseil. Non. Bande qu'on a vraiment tout ba respecter ma mort. OK. Ouais, il y a un moment à souka mutu. Il y a un moment à difficulté mutu qu'est-ce qu'on a azongi na mokila molimo. Donc tout ça qui a commetté qui na mokilo ya ki ce qu'on kuta ba réalité. Parce qu'au moment biso c'est là bango ba fête ya mabewana et ça ba bien té. Yo zo mona mutu kufi batwana mawa, yo zo yemba banzemu ko yesengo. Corps eza sur place. Donc to tikaka peut-être ndango za ba ke okunda. Et après, ce qui te dit ça, moi, quelque chose pour la colongo la stress. Mais, dans un contre, moi, koufi, avant, na ba tombo la corps, tozo yimba banzembo, moko, bon, ou peut-être, ils a banzembo, ils a accompagné la cerveja. Donc, ils a pensé bien dit. Il faut te comprendre les secrets, ou en liwa. Ce qui m'a koufi, azaki malamu na mokili. Pour hypocrisie, peut-être, y baraté. Là, peut-être, il y a un sentiment au sein de fête. Mais moutou koufi, tous araba hypocrite obi binenge yayo azaki mjuja bandi zongsa katsa basia batu momi o sero azaki kozwa ba jwa batu vini yaki mbilinga makufi moment on déjà moment ce qu'il faut bando sengele ba pardon pour na mokili moli mo zwa kimia mais bino bozo sele toujours sous fête ya mabe mon ce que ya kenda mon azo wanga na bima kamonga na sala teme ba c'est tala makambu na yo yango la ndio tina suka ezaka conseil à la prochaine fois inviter nga tout sur là. Si bon kinkulu isa na musique mokie vraiment asepel makazi bambote na bakristo balinga Racine Sunda bambote na bandeko tourner na baki selemba bomoko balenga le peuple de Ngafane toujours bomoko bandeko nanga bazana kune Jérusalem Zamondele toiture garant de la jeunesse awa masananga tonton maison mère ba certes ya gubalinganga bambote na bino na benge tudo minha tudo mamoite na desde nzimbo mais grande meu filho querido Merdi Sunda Reiwamba monasipo bana pena papa Sunda vraiment bambote na masala ngabosa masala tonton obi ko boaki ete wa fo tonton binzo bilai délégué chef na biso ba José Kunto la tout bambote na binoto vraiment. Merci Racine Sunda. Donc nous sommes presque déjà à la fin de notre émission. Racine Sunda, obosani mutu moroti. Obosani mutu moko. Tout souhaitait être le moko. Héritier Matukama. Joyeux anniversaire à toi. Belge professeur. Héritier Matukama. Babi moi la botami. Babotama kaka. Matukama vraiment. Osango bien. Petit na ngai Paulina Nzumba. Vraiment.
masananga bande konanga la boki bango te obibo afatu bo vida wana yanga ya tima fatu bo vida mama sociale Nicole Ndala ça bien vraiment merci na bande konyo surtout avec les biso branchés mokolo lelo avec vraiment poto solo la na racine suna to découvrir mais asengi to la to yambe lisusu skona ndenga nkulu toyeba siko moni babilo wana bimisi wana ba deuxième monde toza onga na yebi yango te donc sikoyo to rolinga koti sabiso bena ne tuluku wana to na ndenga musicien te to roza siko na ndenga bokoko pour jouer des rôles musicien koto mo pe bokoko donc mais bokoko ya retraité bamba c'était na yebi mambo na te bobebi sakoma kinkulu on comme ça côté négatif ya bamba su ya mama mabe ya mboka sande bokoko. C'est pas ça. Vraiment. Donc, toko yambaye lisusu akoya toko solola. Mes amis. Maman, si on a bois qui tipo thé, donc yende mta a mettre vient en wa pesa moi mayele. Comme on est mbutangango tinungangu. Vient absolu David. Mbutangango tinungangu. Gangu o monae. Yepe mta pesa nga boania. Vraiment. Epsanga salabo zung sabon. Vraiment. Au faux solar ne pe mingi. Vraiment. En sunga vraiment. Vraiment. Mbutangangu chilungangu. Tinungangu sadi kolo yebda zana makambu. Nisha martiano so na bosani ne mpiango vraiment. Baleke bele. Na yebisa ba musicien ba sisa mabanga te. So to kati te mabezali donc c'est que to kati racine sur la place. Donc Mutu to na posa contacter Racine Sunda numéro Racine Sunda zawana soko moni ko zuri retard numéro benga biso benga carte pila to rozalana pona kosala nyoso to pona bino bozala jamais déçu et merci na abonné na nga nyoso to oyo balinga carte pila lelo la bena oboka te mena oboka kaka Pablo King les grands déclarants na kati Angola Pablo King marambango yango niko ka formateur de boss pourquoi pas Pambukidi les boss Pambukidi, boss de boss. Donc merci na maman Mami Tona, merci maman Mama Bitanzinga, babila patrona, Mama Bitanzinga la patrona, merci Mama Bakoli nangezo koma kase koma donc et ça langa ba bien makasi Mama Bitanzinga, merci encore Caroline Isabelle, notre secrétaire de Gemidor TV, merci encore Papa et Joka, merci. Église Nouvelle Alliance, donc toujours nous sommes là avec vous. Je vous sens bien. Et que vous êtes tellement belé, bah yangai ingénieur. Donc Kadiembwe. Babi donc Kadiembwe. Mwana maeli na sima caméra mwana botosi na ebisabino makambo za na kata Gemidor oyo donc nyoso ra makambo donc merci na banyo bande ko surtout balinga carte pila mon père spirituel est trésor panda nouvelle alliance surtout ya bino yango yo bon guérison à toi mami de moi Disto pour faire à Balthazar ma bon guérison na ebi ki calamité aussi la sous merci encore boss Pilelo et pourquoi pas boss Makumbi Sokat Makumbi donc yanga pena bozatel mebele na lingi bino ya trop à la prochaine iPhone ya yango yanga ba yanga inyo surtout famille ka songo boza belé na lingi bino ya trop donc à la prochaine numéro bisous kuna bye. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'idore. L'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Chérie de la chaîne par excellence.